Bonsoir, bonsoir. Pas écouter mes libino na butu et ceux qui pena moi bonjour na bino yosto. Nga mama na bino wesh na yeli susu lelo na journal lelo na émission nanga. Merci pour na bino nyonso tout ba fan nangai. Je vous remercie beaucoup. Na ba émission nanga nyonso tout ndenge bozola nangai na sengi bino merci pena pisi bino. Bambote ebele. Lelo na ye na émission moko ezali un peu spécial natina ya racisme. Mais avant tout na banda lisolo oyo na kolakisa bino nano bestre moko ya ba image ya ba nanga ya wesh eloko nini lekaki ba situation nini oyo ekutamaki na bango. Comme ça, à partir de wana nde boko comprendre likamunini na lingi na lobela lelo. Na yango, na sengi na bino, bo se abonner ebele ba nangai. Et puis, bo partager mingi. Ce que bozu be mission nanga, bo partager kayango tango nyonso. Et puis, bo s'abonner. Nazana besoin na bino. Avant tout, bo landana no reportage oyo ya émission oyo de kiaki na réseaux sociaux avant na sala émission nangai ya mokolo na lelo. Encore pire. Voilà. Donc tu reconnais quand même tes propos pour dire que les gens de allez les bamboulas, allez les bamboulas, allez les macaques, mettez-vous en file, on va vous fouiller. Non, tu reconnais, non, faut reconnaître. Ça oui, c'est non. C'est une question fermée, Ouais, c'est une question fermée. Parce que jusque là on est poli, on est gentil. Faut pas commencer une fois pour les idiots. Jusque là on est poli et gentil, hein. Parce que moi je suis pas né à Grassolone, je suis né à Njili. Donc on est là, on est poli et gentil. Continue pas. À blesser une personne, j'ai dit, on va faire une fille d'arabe, une fille de web et une fille de... C'était pas méchamment. Oh mais dis les termes. Pourquoi tu essaies de... Tu enjolives les choses là, dis les termes. Et je tenais vraiment à m'excuser d'avoir utilisé ces termes-là. Le terme macaque et bamboula. Oui ou non? Mais même macaque, attention macaque. C'est quoi un macaque? Un macaque est un singe. On a tout ça, c'est la géographie. Surtout qu'à la limite, insulte-moi le bamboula, mais pas le macaque. Deux macaques. Les deux, de toute façon, les deux, c'est pareil. Il n'y a pas d'insulte de bamboula. J'ai dit ça, je me... Nakansa bolandi tina bolandi parti on a eu ça qui bino ki bolandi moi estrewana na yango na kokota na nzela ya émission oyo bino moko bomoni oeleki ki racisme eza makasi na mboka na biso oyo tozali na poto na vie sociale na biso ya poto. En tout cas na singi na bana nga wesh. Merci na bino mingi. Mais avant na banda na ko expliquer bino mo mukie le pourquoi bana nga batombokaki eza bana bakende ki stage na bango comme d'habitude ndenge batanga ba classe et puis à la fin ndenge zaka musala esili il faut bokende ko s'inscrire pour bayeba okotaki air songolo ozobima air songolo. Moi j'ai une fille wana alakisa ki racisme na ye. Comment akoyo ko benga batu bino nyonso bosala mulongo awa boleka boza ba bambula ba makaka. Soki biso toza ba bambula ba makaka. Bongo bango baza banani. En tout cas na sepeli nango te. Na sepelaki nango ata mukete il fallait quand même na lobelango parce que tungisi bo moyena nga mingi. Eze loko ezo tungisa biso tango nyonso to na société na biso. Toza maltraité na mindele. Tozo finga matango nyonso tout. Mama kak, rentrez chez vous. Vous n'êtes pas chez vous. Il faut retourner. Bananga. Et loko bosala ka en tout cas na sepeli na bino mingi. Makasi, bravo. Bon lembate. Bon continuer toujours comme manifester de la sorte. Brutalement te. Nako beta te.
na bitumba te, mais en corrigeant les gens. Il faut qu'on corrige bango. Tous les esclaves les sous-soutés. L'esclavagisme c'est cela qui. C'est cela kala. Bozo tanga ba classe, bozo ba intellectuel. Bozo participer na la société. Yamindele, na Europe. Tous intégrés dans leur société. Il y a des ingénieurs, il y a des avocats, il y a des médecins. Il y en a de tout dans leur société. On contribue dans leur vie. Et puis on contribue dans leur pays. Qui sont leurs pays qui ne disent pas que c'est notre mais nous on contribue aussi dans leur pays. On travaille nuit et jour et puis directement dans la vie. Mais ils sont pas d'accord avec nous. Donc vous êtes d'accord on a bisoté. Et puis balingi pe bisoté. Malgré ba effort on a bisoté balingi bisoté. Ba nanga to lembati. To telemane loko ya racisme oyo. So to telemi nango te eza passe. Ba ko continuer toujours ko maltraiter biso ba maman na bino. Ba sala ki biso yango bino ba na biso bozoya ça continue vos enfants. Nos arrière-enfants, ça va toujours être la même chose. Il faut se battre. C'est le moment yango. Il faut te téléma. Tu vas bunda. Tu vas se battre en parlant. Pas en discutant, en traitant des mots, non. Mais en parlant, en expliquant aux gens qui sommes-nous, les Africains. Biso banane. Tous les Africains, on a la peau noire, mais on est fiers d'être noirs. Tous fiers d'être noirs. Parce qu'on a la sagesse et l'intelligence. Ndenge bango bazana ndenge biso tozalango. Toza ndenge moko biso nyoso tu. Mutaleki muninga azate, baleki biso pe na mayele te. Au contraire, quand biso toleki bango na mayele parce que bango nde baza ko étouffer biso. Bananga. Bolemba te. Biso tozo kola. Bino bozo zwa relève. Relève mwana bo lingate bo konya banda ko maltraiter bino ndenge wana. Baba na ko fingra bino. Ozana musala bazo mvuka yo. Ozana place moko bo balingi ka toujours ba commander biso. Ba manipuler biso. Ba manipuler biso mingi, ba manipuler biso l'Afrique, ba manipuler biso na poto. Mais finalement on est où là maintenant? Toza wapi. Ça da fenza na pesio bambote na yo. Yamba yango semeki nanga. Ba ko manipuler biso jusqu'à quand mes enfants? Ba nanga wesh wesh. Ceux qui vont qui émission au Bolandi en tout cas, vous essayez de partager, parce que le monde entier va yoka, le monde entier va comprendre. Vinabiso zanini, tous sont capables de faire tout ce que ils font, les mindele là ce qu'ils font, nous aussi on est capable de faire. Ce n'est pas parce qu'on a la peau noire qu'on est incapable de faire ce qu'ils font. Non, non, non. Bazo étouffé bino dans la classe. Bazo étouffé bino dans la société. Bazo étouffé bino dans makambu tout. Ça ne va pas. En tout cas, dans ces pays-là, on ne vit pas dans les forêts, nous. On ne vit pas dans les forêts. Même chez nous, en Afrique, là-bas, on ne vit pas dans les forêts. On est des gens civilisés. On a été éduqués. Tu as tapé ma classe, tu tanga. Pourquoi on ridiculiser biso? So bolandi émission c'est des cas qui na télévision ya moi si oyo ya asala ka météo na télé regardez ndenge ba finga qui hein parce que azu place moko supérieure na bango ba moni que azo sana na place moko na poste moko o eza supérieure na bango tala balingi ba kamata ni ba diminuer hein balingi toujours ko diminuer biso. Jusqu'à quand? On va être des gens incapables, on va être des gens dans les possibilités de faire tout. Non. Il ne faut pas accepter biloko wana. Il y a Jackie Makie, c'est Napesi Yombote na yo, Alpha Nkumu Yamba ya yope, Odi le Kenge ya yo bambote yango wana. Jusqu'à quand on sera maltraité? Tant que le racisme, c'est fini il y a longtemps. C'est fini il y a longtemps. L'esclavagisme, c'est fini.
Dans un démocratie, on est dans un pays démocrate. Tout le monde a l'expression de parler. Nous tous, on a l'expression de parler. On a le droit de parler. Si on ne se sent pas bien, on doit parler. On parle. On a le droit de parler. On ne va pas nous fermer la bouche pour parler. Parce que on a le droit à minorité. Au contraire, c'est nous. Tous les gens qui nyonso. Bazo zoa oya biso nyonso bozwina biso bazo profiter kutu na biso. Biso moko tozo zonga sima. Bango bazo ya toujours liboso parce que biso to bazo mona biso toza mayele te. Ba nanga. Bo fongola misu. Na sepeli na titidi ya bosala ke pa mwana mwasi wana. Na sepeli na réaction na bino bo réagir. Bo yebisi ya bande la koloba likambo o ya lobaki. Na bande ko na bino. Alobi akomi ko senga beskize. Akomi ko luka raison moko ke ezaki pona boete donc ezaki pona na zaki na ngaka ko sakana. Non 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 non. Question ko sakana za wana te. Ezali kama ko sakana te. Ameka ki nzoto, ameka ki magie. Mais magie na ye baluke lié. Alors il faut réagir. Na sens wana. Bino nyonso na ba o bazalaki te na ba o ba monaki bolandaki émission wana eleki na ba réseaux sociaux eza partagé partout bolandaki yango on n'est pas des bamboula nous on n'est pas des macaques so bazui macaque batelemisi pembeni bazui biso tozande moti makaka lobaka te biso lobaka makaka kende musala te biso kende musala Makako a participé à la société, biso to participer à la société. Ndeba ba kende musande biso kende pour ani respect zalate. Il faut bon linga ba respecter bino dans la société. Il faut ba respecter bino dans la société. Il faut bo senir, bo sangana, bo simana main dans la main. Po bo bunda. Po na dikamba racisme eza mingi. On dirait qu'ils ont comme trop partout et comme il y a du racisme ils ont matin bis kayango ils ont toko na restaurant kayango partout aux autres ala kayango na yango bino bana biso bozo ya lelo boyebi ko loba botangi ba classe boyebi ko s'exprimer bozo ko s'introduire na kati ya société na bango ne bozo kota wana ndepe bo bando lakisa bango eza lokwa neti bo kote sika bo bani ko mutu ko baye ko lisaka ina uswana te mutu baye ko lisaka na uswana te ni na uganga mutu ba lakisa kaye na ko lobela ye doucement mais ozo lobele clairement pas ko comprendre que lo nga na osala eza mabe qui racisme on a mema ezama be à partir à restaurant na bango doucement ko banda ko expliquer bango na ba milliers na bino bozaka na bango ko banda ko expliquer bango biso toza ba nani ba ko koma na ko comprendre pona ko swana makelele muto ko yokati na uganga makelele ba ko yokati Papa John Bambote no yango wana Judith Itava na Vienne pe yayo yamba bambote na o yango wana. Bana nga wesh. En tout cas nazo senga bino émission oyo bo partager yango vraiment bo partager yango makasi. Parce que c'est très important pour l'avenir na bino ya lobby. Pe ya bana na bino, pe ya bakoko na biso lisusu ya lobby. Kufingeleki oleka bota muso mona mundela zo dongola yo osalelo omote parce que ka posa mboka na yi ayebso zo chai kaka mais bango ba tonde pa la biso ebele biso jamais te réclamer bango ki ba ocha biso kaka en plus bango ba récolter plus que biso hein bazo zo biloko na biso tout bazo cha biso na confusion Ba ocha biso na bitumba na ko bomana
na ba distraction moko ezanga tina inutile. Et puis so ba yena biloko na biso koto yo ba bouleverser biso kuna tang ba ya koto ya le baba no finga biso. Bozonga na mboka na bino. Après avoir copié biso ale bozonga na mboka na bino, to ko no kufa na pauvreté, to ko no kufa na passe. Et pourtant bango awa bazo bongisa. Et puis ba ko finga biso. Ba sale noir. Ba sale nègre. Hein? Là, moko moi ba une espèce de bouffon noir. Ba mongo kaka na ba mo, ba gros mo kaka. Ya minene kaka, ba utilisaka. Bino moko boyoki wana ndenge abengi baninga lobi ke osala milongo ba bambula, ba macaque. Est-ce que macaque nini wako ko sala stage na magasin na ye après avoir fini akende ko signer papier? Moko te. Fallait que nous soyons macaque na zamba acha bango wana comme ça. Aligné bango le baba bambula boya ko signer po baza ba makaka baza ba bambula ba signer point na zoki bango te azoki batu o ayebi ke baza très important parce que bazo kotsele na kata société bano tant bazo sala stage na bango wana bazo benele clientèle on ezo kotsele mbongo mais à la fin de compte ali afingi bino afingi batu sunini ba bambula ba makaka Bananga. Bana wesh. Nga maman na bino Jaguar nazo pesa bino conseil. Tant on nyonso naza derrière bino, tant on nyonso naza sima na bino. Na olemba bino te, bino pe bo lemba nga maman na bino te. Au contraire des faut bo edenga. Pona to kende liboso na ba émission, makambo eze belé la mukili. OK, e ko sala ke na lobela bino po ko comprendre. Émission ne les cas qui mingi bazali ba comprendre mais mingi pe bazali ba comprendre ngote. Bazaka na kata milieu wana malgré ba ofinga e. Malgré ba on maltraité ye, mingi pe ba baleli ka wana, malgré ba ofinge, malgré ba on maltraité mais avant di ka ponini azo ba mndeli. Dernièrement émission de ka na bi bokoma bokelo au mona ba pesi omboa, okyo bimisa mboa. Ake no sala grand besoin na yena libanda. Biso pona biso nana pesa ka mutu mboa pour que no tamsa e sala makati. Ezanini ba omone lo pamba ba omona yo elo pamba Gabi Nkuli bambote ne yango wana mama Elise mama na Nadège bambote na yango wana Yvette Clarisse Mozart na Irlande yamba yo bambote Mimi Lufwasa yo na Paris na Corbeil Sonia yo pi bambote ne yango wana ba mona mutu pamba ba pesa bino valeur te pour ni bo s'intégrer na kata milieu na bango tozo s'intégrer parce que tolobi tozo na mboka mundele faut s'intégrer mais tant tolobi to s'intégrer bani ba mona biso biloko pamba alors biso peut ko fermer les yeux te pour baba na ko sakana biso faut to fungola misu na biso faut to zala ba ko mayele mundela lobi na yo lobela ye chaque classe na bisika na ko finga yete ko gangele te mais expliquer ye expliquer. L'accès que vous avez pour les cahiers. L'accès que vous avez en sagesse. L'accès que vous avez en zoba maïriti. Dona Monica yamba bambote na yo na Bruxelles. Dona Chiquita na kata ba Bruxelles ekiti. Bino mbale na dona Monica boningisi mokili ya Bruxelles. Bambote na bino yango wana. Bobanga bangote toza na tango te bazo kanga biso tango ezate na tango lelo bazo tia biso ba chaîne ba koko na biso ba chaîne ba kangi bango allez bazo beta bango po baba ndo sala bilanga po baba nda ko zala ba boyi po baba ndo za soki banante toza na tango wana te tango wana c'est le kakala il y a des siècles et c'est si là toza na tango à démocratie. Mutu nyonso to na parole à koloba. Ezala mwana muki a 2 ans à droit koloba. Ezala ku bébé a botami lelo à droit ya koloba. Bino pe ba na bwana droit koloba. Expression de parler, tout le monde a les droits. Basala ki démocratie pourquoi? Pour tout le monde a loba. O ezo soyi na kata motema. Nga lelo na loba parce que eloko racisme ezo swanga. Et tungisi nga mingi, pe tungisa nga toujours.
toza ba esclave na bango te pour les kabo ba fingi yo osala mo eloko moke ba fingi yo ba bengi yo kombo ba o sexa on dirait neti ba bazana esenga o sexa o mais ba o sexa ko seka ba assistance sociale o ezako che hin akati hypocrisie tozo vivre na bango na kati hypocrisie biso to la bango mitema mais bango ba la biso mitema te alors ça sert à quoi biso to la bango mitema na biso tant que bango mitema na bango ba li ko bibisango pa na biso te bazo sala hypocrisie ba vivre na biso dans l'hypocrite. Nous aussi on doit vivre avec l'hypocrisie biso peut vivre bango na hypocrisie parce que c'est comme ça. Mathilde de Verviers ya mabambote na ndende pe bébé mambote na bino mingi biso peut vivre na bango na hypocrisie parce que bango balingi ezalela ndenge wana bana nga bosali kitoko makasi na sepeli na bino mingi bolemba te bo continuer parce que soto tali pe bien ba magasin ya bango biso mto okotila bango mbongo mingi minde basomba biloko bilamba mingi te biso to somba kutu bilamba ko leka bango to osomba to okotila bango bala bambongo le nyiso mais ba ozwa biso lokwa bazoba la bango ani kinga na zote game ya mabambote na yo po ani ko sakana na batu ndenge wana ya makia di yamba ya yo bambote na yo Michel na Maroc pe ya yo bambote yango wana mokonzi bambote na yo ebele esiko zali pona nini bana ngai boni botika ba mindele oyo basakana biso non toza na moment wana lisuti le temps est passé l'esclavagisme est passé toza na point d'égalité biso nyonso tout toza na point d'égalité soki ye mundele aza belge biso pe toza ba belge tobengami ba belge pamba te parce que y a aucun voter pour voter donc cela veut dire so y a voter nga pe na voter parce que toi na point d'égalité toi na point d'égalité pour ça toi qui na point d'égalité te ya nga voter biso to nga to voter te ya nga ke musala biso nga ke musala te ya nga contribuer na impôt biso to nga to contribuer te donc tant biso ni to sala loko moko na société cela veut dire biso nyonso tout oza na kati mbwa obena mninga zate boya mayele eza moment na bino biso tant to yaki tozalaki na kata ignorance tozalaki nanu mwa moke na bobangi bango tozalaki nanu mwa moke na respecter bango po tozobanga mundele tam soki na bangi ete akobengana nga na okende mais non bino obangeli bango nini boza en ordre boza ba belge eloni bobangela bango babenga biso babambula na coupe du monde bambula mutabetaki ti bambula mutabetaki et puis bambula mutayaki deuxième na Belgique bambula ye première na France bambula ba makak le wana babenga biso makak te ni bambula so to sali ma bien to za batu so to sa ma bien ba yo ouais les Belges wana to bien ba Belge kitoko na ba français après avoir oublié nyonso eleki wana babando benga bino siko ba bambula boko misiko ba bambula parce que loko intérêt na bango bazaki na bino ezali souté sili donc na minute siko so loko coupe du monde silaki ba français ba bimi ba belge ba longwe ali siko nde ba komba bambula na ba makaka mais ba bosa na ke ba makako ba obenga ba makako wala ndi ba osa makambo na kati Europe soko tali na nyonso ezoleka na kati ya poto awa na makambo ebele na kati ya société soko tali
ezaka biso na biso mutuza na kati bazande na kubanga biso bazomona tozoya na fusée tozoya na force ya makasi force mo tozoya nango e dominer bango bana nga bolemba te bo forcer bo keli boso ba telemi bino pe bo telemi et c'est pe bo sala marche bo sali pe marche eza droit na bino oza droit eza bongo bolemba te bo keli boso nga mama na bino pena na opesa bino courage bo kende liboso bolemba te bo kende liboso donc bo continuer ko sala eloko bo sali wana en tout cas na sepeli ange ko ibambote na yo esiko zali ana poto mamboya esiko zana kishasa kuna bambote na yango wana ba bon vacances na yo eleka kitoko na kimia donc bo banga te bo telema bo avancer il faut avancer il faut pas reculer même Bible et lobby bana nzambe ba avancer ka ba reculer raté toza ba mukila te toza la tête et non la queue so ba on ba lingi biso toza la queue bango nde ba oza la queue biso toza la queue te biso toza la tête on doit être fier de nous on doit être ce qu'on est c'est pas parce que toza la couleur noire yango notre miyoka to mi kitisa te makama mi kitisa te faut to telema même marche il faut to telema il faut to telema Amanda Feza bambote na yo na ma copine esiko zali pe selanga ba bambote Fideline Minjano na Brazzaville ya yo bambote yango wana Mère Anto ya yo pe bambote no yango wana Mami Koi ya bambote na yo Espérance Kanza ya yo bambote yango wana ma Constantine pe Anvers ya bambote na yo bongo te bananga botelema avec puissance penza ezala ya liboso pe ya suka te na sepelaka lisu na émission moko elekaka bana ngai bazwaka tricot na HM balatisi yango elongi ya on dirait ya makaku bien eloko moko ya bongo en tout cas bana nga bosalaki réaction moko pe ya bien na sepelaki mais eloko monde na osenga na bana nga mususu soki baninga batelemi bamisu bazalaka contre te parce que mbala wana ezalaki bamisu batelemi bamisu bakomi contre balobi ke topesa nano HM moi ultimatum mutu asomba bilamba te totala bango nani tokotaka yango lisusu nanu te me bamisusu balobi yo te ekozala bongo te il faut bozalaka na liloba moko bino nyonso tu so bose décider mpona likambo il faut bose décider oyo eza mbala liboso te basala eloko oyo elekaki mpe na HM lisolo ya tricot nakadisa bozoyeba yango elekaki na ndeko na biso ya mwana mwasi ya météo wasaka émission ya météo bozoyeba yango eleki lisu na bandeko oyo bazosala stage babengi bango babambula ezoleka na baréseaux sociaux bino bozoyeba makambo wana nyonso tu bana nga soki baninga balobi ke totelema botelema union fait la force ntango moko alobi totelema mosusu alobi te nga na kosala te omoni teke balobi teke bokelo bunda balobi teke bokelo beta bato mpo lobi bokota baboloko te balobi bongo te nalobi na bino bongo te bobunda te bosala mpe mabe te bozokisa mpe te me boréagir na maloba bomonaka mindele soki basepeli na mosala te bazofuta bango malamu te basalaka bapancarte batelemi et puis basali marche
parce que basepeli na eloko wana te eza même mape bino bokosala réaction wana bosali marche na bino malembe na makelele te na bitumba te na mindondo te mais bosali sur le racisme contre les Africains. Et c'est très important. Masis kabambote no yangwana mama tumba pe yamba bambote no yangwana. Bosali marche. Boyokani bino nyuso ba jeune. Pardon. Ce que biso ba boti na bino sengeli to aider bino bozana besoin na biso. Pour soutenir bino pour anité. On est là pour se battre nous tous. Et ça ka bitumba bino banate même biso pe. Ce que sengeli que tout ça marche. To tambola, to lobela likamango, to lobela ngo parce que c'est très important. Na kata société oyo. Parce que tout ça mal vie. Baso maltraité biso. Baso maltraité biso mais tout comprendre te. Misu ba comprendre mais misu ba comprendre te. Bozolanda. Ndenga mama na bino na soloba, mama wesh. Lelo na sepela iko sala émission sur le racisme. Parce que racisme est comme mingi. Malgré bazolo belango, ceux qui est racisme, bazo manifester na racisme, to même na tribunal, to même boy, to zo mona na biso pe lo mo zo le kati. Ni na information to monite ke mutu ba pinir ye pour a sala ki acte racisme et pas mutu to mona ononti. Tout le monde est en entier. Non, mais ça même il y a moi sur la télévision, bah l'obéla qui est makelele. Mes réactions le loni nien et lali et koufi. Parce que pe biso to télémé la qui angoti. On se peut to télémé la radika moi so on a pay et lui suka ningo na ti. Tande ko na bino moi na moi si nenga lela ki mai na misu nenga ba finga ki ye. Hein? Ezaki qui to côté. Ezaki qui to côté, ils vont ni koina e ver bambote no yango wana. Ezaki qui to côté. Ata mukete. Bozo mona. Ba nanga ya wesh. Nga mama na bino ya partout. Naza wana tango nyonso na sima na bino pour na kosala émission pour la nzela na tina na bino pour na reporter bino ba conseil pour na lelo pe lobi na bino mo bozo mona vie na biso negezo kende ba actualité à jour des jours negeza ko tozo ko vivre na modalité à vie à lelo e ba rythme tozo ke nango. Surtout bani ko lubaketo tika kaka laisse tomber ça va passer. Laisse tomber ça va passer. Mo super au mona. Ma BP ko tika ndengo na pekaka allez, to komi ko regretter. Bosungana. Bosimana main dans la main. Pour boko combattre. Bino ba oyo bozakuna na kati na yebi ke bana wesh bozali na kati ya gouvernement bozali ba papa pe bazali eza ba débat moko pe boko ko kamata ngo pe botie ba sujet ngo pe botie ngo pe bo débattre ngo pe na yebi ke mingi ba yali mo ba jeune pe ba yali na ba parti socialiste na ba parti écolo na ba parti union surtout wana bozani na kati eza ba sujet moko pe na kati ba société wana pe le moko pe bo kamati pe lisolo ngo pe ali bo tiango pe likola mesa na bo débattre pe ngo nan pe pona ba ninga o bazali banda o ba ko kota kuna te po ba ko débattre ba situation oyo ko solo la na bango bayoka bayeba ko traiter biso comme il faut toza batu lokola bango na makina na mai na nzutu
toza na point d'égalité toza nde moko toza na différence moko ata moke te ka couleur nde ekaboli biso